Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, mbote na bino nyonso. Bino mutu bomesani kolanda ngai, Nzambe apambola bino. Naye na thème moko naza sili kosepelisa bino toujours comme d'habitude. Thème yango ezali pourquoi bandoki bayaka kosala ba témoignage bien qu'il y a lokuta, mais balekaka kosala ba témoignage. Mais ba chrétien balekaka kosala témoignage te. Chrétien soko délivrer ye soko moni aleki na YouTube kosala témoignage, abombi nyonso oyo ya bikelaki aye kosala témoignage mabe mpona mosali la Nzambe. C'est ça un chrétien. Nakopesa bino ba exemple ya ba oyo bino boyebi déjà bakombo na bango. C'est vrai bandoki akoya kosala témoignage moko naliaka 500 personnes Nzambe alokotinga. Yesu alokotinga. Yesu alokota ndoki te. Yesu alokotaka ndoki te. Ndoki soki ofandi kuna, yo moko muto kolongwa ndenge kolongwa kuna, Nzambe kolokota kuna te parce que eza kana ye te. Faut kotanga la Bible bien. Mais au moins bazoya kosala semblant ya kokumisa même Jésus-Christ. Mais ba chrétien, même ba délivrer une église na bango pa ya dali. Orgueil ezani makasi. Jamais akoleka liboso sala témoignage na oyo Jésus-Christ asali na nzoto na ye. Même na YouTube pe akoleka te pona témoignage na ye et édifier peuple de Dieu, pe a aider peuple de Dieu, a aider pe basali la Nzambe à partir ya témoignage na ye, mutu akozwa thème na kati ya témoignage a prêcher siko bato. Yo par exemple mosali la Nzambe ayaki pa na yo a délivrer yo ozaka na ba mari de nuit siko ebele. Au lieu yo omoni ki obiki, c'est vrai komoni ki obiki. Au lieu yo oleka o faire comprendre na baninga mususu ke même ozana ba mari de nuit, mais so okangami na ye, okangami na nkolo, okobika mari de nuit okima. Rien, obombi yango. Mais jour yo koya koleka, obomi ba mari de nuit na yo wana, oye ko pratiquer mosali la Nzambe. Tokotala Bible ndenge koloba. Bande kolanga. Bato ebele ba okene na lifelo po bayebi Bible te. Bato ebele ba okene na lifelo po bayebi Bible te. Mosusu ba délivrer penza bien. Ana motema malamu, mais azoyoka soni. Jésus-Christ alobi soki yo yokinga soni, nga pe na koyoka yo soni. Délivrance bandeko esalaka makambo ya kitoko na bomoi ya mutu. Naza na Biblia, tokomeka kotanga biso na bino soki balobi nini na Biblia. Bandeko na ngai, na Luc 9:26, Bible ezoloba na biso boye. Quiconque aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui. Ça c'est Jésus-Christ qui le dit. Tangu yo obiki, ou bien tangu yo ozo kende kote ya liloba na Nzambe, soki ozo yoka soni, ye pa koyoka yo soni. Obika te. Ndeko na ngai, faut koyoka Satana soni. Kosalaka témoignage ya solo. Na base momonaki témoignage ya Mama Rosa. Abi papa na osala témoignage. Ngabi oh, abi oui, mais maintenant aussi délivrance te. Abi non, nga osala témoignage déjà. Aye asali témoignage na ye, boyoki yango. Ndenge mama na ye abane ko insister ke soki yo moni pasteur dina banza yo kobika. Et ndenge mama na alobaki esali mipende ngwana. Malheureusement pendant la délivrance, maman na ye ayi kotika biso.
Alors ndeko na ngai témoignage eza nini? Témoignage ali ko reconnaître puissance ya nkolo. Témoignage ali ko glorifier nkolo na oyo asali na kati ya bomoi na yo. Balingai ko boma yo, bawelaki yo tout un réseau bandoki. Mais Jésus-Christ sabi non ye azayanga. Siko yo tango akosala témoignage bandeko na ngai, o bando yoka soni. Mais tango Jésus-Christ abikisi yo, oyoka soni te. Ebele ba okena lifelo bandeko na ngai. Alors tokotanga na Marc 5 18 à 20. Marc angoyo Marc 5 18 à 20. Totanga so balobi nini boyoka ndenge Bible makomi ndenge elobi ngai te. 18 à 20. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. 20. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous firent dans l'étonnement. Ndeko na ngai, tango Jésus a délivré ye amonaki susu tina okinanda kuna ezate. Abino Jésus ngana wakopaye na ngai yo, naza na yo. Jésus abino kende kosala témoignage. Kende kosala témoignage ndenge nga na yo kilaki yo mawa. Na pasi ozaki na yango. Obiki. Kende. Jésus mutazo otinda ye kende. Po ayebi puissance ya kosala témoignage zali nini. Va glorifier l'Éternel. Va glorifier ton Seigneur. Ndeko nanga ya mwasi, ndeko nanga ya mobali. Ba nanga. Batu baninga ko boma yo. Bayoka isoni te. Batu basala ko pasi, banyoko na kayo, bayoka isoni te. Mais yo le mususu délivrance na yo définitive totale. Eza okangama pona kamwa orgueil ozanango, ozo linga osala témoignage te. Pasi yo zaki na mokolo kota ko hôpital. On dit te ko obika. On obi cette fois-ci na kei. Mais ye atini mosali na ye aye a sauver yo. Tango a témoignage yo obandiko yoka esoni. Obie ki motema mabe. Ngai mtona kitoko boy. Nako nosala témoignage bako sekanga. Mais soko okufaki ndo polaki. So okufaki ndo polaki. Bandeko boyoki ndenge tozui awa na kopesa bino exemple ya batu misato. Nazo pesa bino exemple d'abord ya Annie Kabote na Serge Saint-Christophe. Ba o balandanga ba yebi voix na ye. Ba yoka o ya lubandenge nini. Mama ona mukura munanga amonaka niti nzambe. Atuninga yo papa ba recommander pananga bingai yo. Papa shekeza yo nga bingai ya talinga bi. Musala et salami. Musala et salami. Asepeli. Boinga asepeli. Na se la répondre hier, mais aya ko répondre te pour le banabino songa na zolo ba eza lukuta parce nga ko sakate. Ka ko sakate. Amoni peut-être que oui, oyo aya ki musala na nzambe. C'est vrai que na sepela ine muke na ndenge azotanga Bible, sona lobi verset bo akotanga comprendre. Azo banga yibuka tuka papa oyebi liloba. Mais bandeko oyo eza na kati ya moto, ya motema ya moto sito ya mwasi, soki ekokisa mite makambo esanzaka. Après délivrance azu 300 € apesi ngai. Azalaki na bambongo te. Ai na bana mibale. Nazu 30 €, le reste na zongi silie. Mais batabita ma mibale. Na zongi silie ngabi zo mama. Maman tozana ya za na salaire bien. Nga moko pe na za na salaire bien. Yo kama oba pesi yo 300 pesa sunga te.
Ce qui n'a causé à l'école, il n'a causé. Na kosala te. Nalingaki mingi parce que alingaki liloba. Et ça m'a surpris après 12 ans. Après 12 ans. Moluba ya alimi azuye. Pour ça, il a fait témoignage. Témoignage en nini. O ba profita kinga. Yo mama bomi ba 50 ans. Ozo le kaporo ba profita kinga. A te butika. Bo za rappela soni hein. Et loko tikili et loko l'équipe lo ba yango wana. Mais mibali nyonso ba profita yo. Mibali nyonso yo zwa. Oleki na bango na internet te. Mais souci eza nini kaka obebisa valeur musala nzambe. Ba oyo wana ozana tina obebisa valeur na bango te kaka ya musala nzambe. Quel esprit mabe. Quel milimo mbindo. Oyo nyonso na salaki na ndenge na zongiselaki mbongo na ye na ndenge ya bikaki na ndenge nyonso alingi ko témoigner ngata mukete. Quel cœur. Ndeko nanga quel cœur. Bino bata Sergi Pontoise, Sergi Saint-Christophe. Ndeko na bino quel cœur. Et ce que je fais à tes enfants, ndeko na ko beta bango sangaye ngaza mabe. Nyonso wana ata témoignage moko osala te. Ah, moi c'est la mabe. C'est vrai. Donc après 12 ans pour l'école ba ko ba profiter nga. Ah, pour ko profiter aux péché ma sœur. Tentation à péché te. Tout n'a pas pasteur na bino episode de tentation à péché te. Supposons que c'était ça. Mais pourquoi qu'on le bata bola monda moté? Ah, moi si, Emma Nazuli bino mi balé. Oyo Hortense Niani avant d'y avoir la porte de Gentilly. Ah, wana sous c'est triste hein. Maman wana butu nyonso zo lela. Ay papa yom to eko sisa olela nanga. Azoka musala te fuba longole foma bengani na ndaku na shine parce que azoka musala te akofuta ndaku te. Moi ya suka. Ay pananga. Même pas 3 semaines. Ngam ko na beti bilo nyonso kaka na PC na bondi tout ça kende base. Azu musala. Banyongo azaki nango ya ndako tout ça na beti pa na ABC kusuka na classe o desi nga bitoko sala pour cadeau tortina ona nani nga moko na tiena voiture nga tina service des impôts balongolo banyongo wana nyonso alimi ya muluba ko sabatu mongala a contacter abisoko za yo moko ba kondimela yote faut bozala bino mbale soko za bino mbale ba kondima boloba aliya ko violer bino tant batali likamona kilo nango babite likamo biso yebi ngote tolo baka ki profiter biso. Mais bato oyo bazanga mitu ko profiter est un crime. Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un problème? Supposons que ezaki ndengwana atiki nyonso na ndenge na zulaki musala na ndenge makambo po ayeka basi les femmes. Ah, c'est triste. Et ça passe, hein? Si vous avez traité na basi. Il y a un bolandi témoignage à Maman Rose. Tant que benga inga, et l'autre personne tout na qui est au bala, aux célibataires, aux veuves, aux nani. Pour na embarrassou basité. Na c'est clair ngabi, na embarrassou basité. Mais tant que le bail n'a rien que non, mon bala outu okufa. Et pesinga mawa, na yambie, na banzi. Bato balani ba témoignage wana ba moni ninga komi na ebisi ma sero kuta sura musala na nzambe mama na yo lobina yo ke wana za musala na nzambe ko siote mama no ayebi pourquoi ba ndoki ba bundisa ngai ba yebi et siko yo po yebi yango pourquoi zo bundisa ngai mama mingi ba ndoki na ba sataniste ba nganga te ba yebi pourquoi ba nganga te bango ba mona nga bien mais bilo mto mona nga bien te balinganga te ba okanga mutu ngana délivrer ye bango satana beti bango ba olinganga ndeni na banzi moko so auto sala témoignage na ye mais azotindila ngango et c'est plus de 33 minutes moi et y a na WhatsApp na ngezate pour na bimisa na YouTube wana so mususu parce que belé ba so ba témoignage siko donc na lobanga na bango na Anika Bote na Hortense Nyanya na mulongo et le reste boyeba mususu na baki ngai na ko gagner parce que ngali lo befanda na mutu
bato bakokende bango nyonso nga balukanga toujours parce que molimo santo ezalaka na nga bokende ndenge nyonso ngai bakolukanga toujours eza na bato mosusu awutaka mosika azoya mpa na nga kaka papa tianga kaka loboko outi mosika kaka mpona abi tianga kaka loboko papa baka ebele. Alors bandeko bomoni de napesi bino kaka wana mibale kaka misusu bon baza ebele me nazotia bino kaka mabe oyo ya mitema mabe mpe azoyoka soni te aya koloba mabe mpo na nga ayebi ke ntango nga nazwaki epasi nyonso me nga nazoloba nayokaka soni te so nga nakosaka me ifani bango babima baya kolobake te ozobala oyo ozoloba eza lokuta me lokuta eza ya solo moyebi babima eza te ani azalaki alalaka pongi te le reste nakoloba te alalaka pongi te mokolo amona ye nga moneti nzambe abetaka bana na ye neti moto aliboma azoyoka nga ntango nga nakei navandisi mpenza bamakambo totangi bible nabondeli naposali imposition de bien j'ai dépassé au moins plus de 200 € ya kosombaka essence na nga de Nanterre ti Sergi Christophe plus de 200 € ya nga nabebisi mpo na ye atemosaka motema mabe c'est triste hein? Nga azali na motema malamu ya kosala mais bakomi kochange nga motema ele moko obengi nga oza mwasi na non tika message nga na korapele esili parce que yebi ke avec les femmes il y a toujours surtout les divorcés et les femmes seules kanda na ya divorce akanisaka ke ntango adivorce ola bien ntango akila zwa mbango mobali esimbi te ayepa paster alingi basalaka mbango ekomi mabe tipa na ngai yango wana soki mwasi abeyi ngai ifo mobali na ye moto abeya ngai so mwasi abeyi ngai fo mobali na ye moto abeya ngai ou alors oza veuve soka boye oyo bazobenga bayebi soka ko divorce bien femme set mikolo ofana kuna luka bapaster mosusu kobeya nga te parce que de toute la façon mpona kodélivre moto eza pasi ya blage te eza blage te na basi boyoki suite ya mama Rose ndenge esukeli bozolanda yango moto akufi pendant la délivrance meme oyo akufi nani oyo atindaki abi soki omoni kaka ye obiki nzambe akosalisa yo soki omoni kaka paster dina banza obiki okufa susu te soki nalakisi bino foto ya mwana nzambe atindi nga lelo boba me ye moko bana koloba na bandaki koloba te monoko etengami nabimaka libanda te me la azobima libanda azokima bango azobima libanda abenga nga mikolo nyonso eye kuta aza reconnaissant namoni asali témoignage mulongo fuemo mulongo Ferdinand ya bima meza mawa avant na Villepinte ngai j'ai ma nièce wana alingaki mingi nazwi photo na ye nalakisi bino nièce na nga vraiment je l'aime beaucoup mulongo soki bakomprenaki ngai nalingi oloba makambo nini ya mabe barapidité babino tokase ye nga azalaki na idée ya koloba eloko moko te j'ai montré la photo de ma nièce je l'aime beaucoup c'est tout. Mais ce qui est bizarre que nièce nanga mutu fa loba na ye lobaka boye sala boye mais elle servi n'a rien. Et nous dans la famille on a compris que eza mwasi parce que mulongo c'est rien. Mais to lobité biso toko ko zomisi la mwasi ma bête parce que elle est notre. Ala ka ta famille na biso. Et surtout ngai na ajinga za na yango soki vraiment funa leka pona ridiculiser moto wa famille oyanga singaza son ta famille ngai te quelque chose mabe na ye yango na tanga akombo na ye te na loba jamais andoki mais moto oazo combattre nga koleka mingi na mokili oyo c'est ma nièce là oaza na nani wana akomi nini abinga kutu na linga kozwa AVC kufa regarde moi des choses comme ça
ngana ko souhaiter yango te parce que nayebi ke liwa eza mpona biso nyonso olinga olinga te même osali 100 ans soki nango okufa. C'est triste, hein? Alors mulongo oyo koloba wana mwasi na ye c'est ma nièce et mulongo mpe atinda mwasi na ye wana empoisonne nga mpe empoisonne nga mais mulongo ntango aleki alobi yango te oh nayebi ye abongonaka mpese encore surtout bino bolingaka langage wana nayebi ye so moto alobika nayebi ye mpona bino monde ayebi nga tokende koloka biso na ye ayebi nga ndenge nini misala mabe ya mabe ya babenga misala mabe. Mais hier au moins c'est vrai que na olinga ye te parce que nalingaki nièce nanga mingi mpona yebi kalingaki liloba nalingaki na travailler liloba na nièce mais hélas moi koloba ya te. Alors bazalaki na mwana batya ye abeka oni kamera ya kindoki na liso kamera ya kindoki ebimiti na moi. Alors bake na hôpital Necker na France babifo batya mwana mbele na liso ebangisi mama na ye. Mama na lobi yaya pasa benga yaya bondela mpona mwana oyo soki yo bondeli te mokili yanga na mute abi soki yo bondeli mwana baotya embeli te nga kosaka te soki na kosi video mpona kosala ngo te kopamba akosala ngo abi na kosi. nayebisi nga bi o yo oza prophétesse mobali no aza évangéliste mais bino mobali baza basali na nzambe obondela mpona ye ndeko bino bato mosusu bino bobangaka baza na pouvoir moke mais ye azokanisaka yo oza na pouvoir moko ya makasi. Moi j'ai un pouvoir illimité, un sorcier a un pouvoir très limité. Dieu a dit à Job concernant, a dit à Satan concernant Job. Je crois frère Job, il a dit à Satan concernant Job, je te le livre, mais seulement épargne sa vie. Vous voyez bien, on a Job, entre Job 1, Job 2, ou bien Job 5, pas dans l'écolo. Pourquoi? Le pouvoir même il y a Satan, il est limité. Satan ne peut pas aller au-delà, il y a des décisions de Zambé. Abi, je te le livre, mais seulement épargne sa vie. À quoi vous Job? Ce qui nous a dit, Job. Mais à quoi vous été? Bato, bino bobanga bandoki, yango bandoki basakana na bino. Ce qui ndoki albika, ah, voilà, ndoki bino bano banga. Parce que baibike bino banga bandoki. Bango baibika bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bako même moi dans l'hôpital. Lelo ngana kepa na bango. Na sangi na bazi moins de 10 minutes. Même moins de 5 minutes je crois. Na biwapi yo yeyo. Na zui na sali imposition de mena liso. Na loba imingite. Ta parole dit, nous imposerons les mains aux malades et les malades trouvera la guérison. Guéris cet enfant au nom de Jésus-Christ. Esili. Nazongi, ya esili ngabi esili. Lobi na wake l'hôpital. Ba professeur ba luka. Caméra ba tchana mwana na liso, caméra za souste. Ba luka. Exact ba bime madame, il n'y a rien. Donc ça la mon opération té. Et la femme de Moulongo est venue chez moi pour nous yambanga. Nga kusakate. Azo kangane nazoba. Ma nièce. Abi ya yo peso na puissance. Molimo sa to yapa na yo. Omoni nini yango caméra esili ilongwe mwana komi bien. Ayaki ye moko te na mwana vandi na ye wana. Biso to vandi na biso. Mais akoki kosala témoignage te.
témoignage nini ya sali atindi mobali na ye afinganga asanga ba témoignage moko o kutu na ebité. C'est triste hein. Lifelwa batubele ba okinde kuna. Mutu o asimbaka Bible. Mutu asimbaka Bible. Soki aleki na media eza pona ko édifier batu. Eza pona ofinga batu te. Eza pona lukula batu problème te. Et mutu soki asimbaka Bible à cause na ranking na mutu te. Soko simbaka Bible. Soko na ranking na mutu. Nyonso zo sala ezo servi na rien. Zela kaka ta na yo alifelo. Ngai na ko pardonner ba okala te hein. Na otona mate ya wana ndenge pardon e fonctionnaka. D'ailleurs nani ma nièce na téléphone na été nga benga ye pour na dire que non moi je te pardonne tu es ma nièce tu resteras ma nièce. Voilà. Na ko benga na ba mususu na ko pardonner ba. Mais oyebi bila oni koleka bango ba ko senga pardon te. Donc ba péché na bango kotikala. Lukole kotikala ti ba kufa. Et me bana ni felo. Faut oyeba diloba, so oyebi diloba obono banga makambo. Nga na zana ennemi moko te na famille tina mokili. Loba yo mto zana ennemi, yo mto tia ke ozala ennemi na nga. Basaka bango na tenga zana bango ebele. Alors bande konongai, si quelqu'un est connu comme chrétien et ne vit pas comme tel, il déshonore Dieu. Je reprends. Si quelqu'un est connu comme chrétien et ne vit pas comme tel, il déshonore Dieu. Alors, mes chers frères et sœurs, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. C'est clair, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Pas à cause des sorciers, uniquement par manque de connaissance. Voilà. Lucas Oïba Bible. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alors, ceux qui ont en pratique, au ça bateau basali bako sala ngote ezo la kisaki babi de lobate mulongo wasa ani kabote hortense pourquoi bi wasa parce que bi wasa to ba été hortense ezo la kisaki babi na mo lobate parce que belé. Alors bandeko totanga la deux versets, trois derniers versets ou bien deux derniers versets. Il y a Luc 17 à 18. Luc 17 à 18. Et voilà. Luc 17 à 19. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Jésus prenant la parole dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? 19. Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Déco, guérison, il a dit le prêt. Bible, c'est là que ça dit que oko délivrer Batu. On va reconnaître l'autre. Et c'est la Bible, hein? Et ça, c'est le plan de l'Église. N'a dit les prêts. Oh, Jésus a guéri. Kaka, moko mutaïko glorifier, moko mutaïko remercier, ko reconnaître.
kaka moko on appelle un samaritain. Et Jésus-Christ dans ce cas va ta foi t'a sauvé. Cela veut dire quoi? Yé a sa sauvé. Mais on a sa sauvé, mais parce qu'il y a délivrance. Ba péché etika na bango. Ndenge ba oyo balinga ko reconnaître nzambe te. Ba péché etika na bango. Ba péché ndé mto me bona na lifelo. Suko yimi lobo sepela. Alors, ezako tanga na Luc 17 11 à 19. Les 10 lépreux, guérison des 10 lépreux. Na disent, quand tout le monde te reconnaître, ah mais c'est triste, c'est malheureux. Yango ngazanango, ba on a délivré qui, nani a reconnaître ngai. Milimo mbindo itondi na bango. Reconnaissance zate. Nyonso misato yo. Na délivré bango, on nyonso na tangi misato. Mais ba ko sala témoignage ya mabe ponanga, ba bombi nyonso yo bazaki sauver. Ah! Pona ni motema ya mutu ko sala tina niveau boye vraiment. Ti ozo la faux témoignage oyebi ke ye a délivré asala délivré sala kata ndako na biso. Ti ozo la faux témoignage oyebi ke asala boye. Ah, motema beza ba bien. Surtout motema ya moi sita ngwa telemi wana. C'est triste quand même. Alors bandeko ils ont commis le péché d'ingratitude. Péché d'ingratitude au temps on a Romains 1 verset 21, Psaume 109 verset 5. Mais tout il y a 2 minutes je crois. Tout autant on a Proverbe 17 13. 17 13 Proverbe. Proverbe combien 10. Ah, Ecclésiaste. Proverbe 17 13. Oh là là. 17 13. Alors, de celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Ndeko nangai na basi boyoki oyo yozo ngana salo bolamu yozo sana mabe eko tika ndako na yote bande ko merci mingi nzambe apambola bino na suki wana à la prochaine occasion. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci.